Bandeko na ngai na pesi bino mbote lisusu na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu Mama Deline na lisusu ko partager makambo o na monaka ndenge kaka tozolobela makambo ya milimo o ekotela biso na ndaku bademo o ekotela biso na ndaku na ko partager susu makambo o na monaka tokende na mabondeli to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso na ngonga o na video oyo to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya papa to pambolio to kumisio to netolio po toza malamu mingi po na biso kolo kumisama sanjolama na ole roi des rois les seigneurs des seigneurs Nzamba banzambe mokonza kokamwa papa to tomboli monene na yo na nyangwa kokani lokola yo kolo yondo zo batela biso butu pe mo itongo pe pokwa papa to pambolio po na souffre de vie toza nango papa na pesio merci po na makasi opesi nga Seigneur ya kofanda devant caméra po na kosala video oyo na beleli o Saint-Esprit za na nga o nyonso eza yo te za mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santo papa za pe na ndeko moko na moko kolanda video oyo papa azwa mayele na video o papa to pambolio to kumisio to netolio na komba tata mwana pe molimo santo de to bondeli tolobi amen. Bandeko na ngai Mama Deline batu o bolanda nga boyebi nga ba opena bolande nga temba liboso ngai kombo na ngai Mama Adeline kombo na nga Adeline donc nga Mama Deline na eko sala susu video oyo pona ko partager makambo to partager mikolo yo. En tout cas, Nzambe aza na moko o tozo partager ba video oyo moko na moko o bozo zo batan na bino pona kolanda nga na be experience nyonso o nga na leka nango na makambo Nzambe nde yango nazo pesela ba témoignage nazo ko témoigner yango pe nazo pesa yango na nzela na ba chaîne oyo pona batu bazwa mayele. Po leto pesa ba témoignage oyo ezaka te poto loba makambo to monaki eza tozo loba po oyeba ta mususu eza na ndeko moko esika zali azoleka na même situation oyo nga na lekaki nango à travers ba video olera koyoka akozwa mayele nango donc eza bien biso toleki na be expérience mususu po lelo oyo epesa bato musu mayele. Nzambe merci po ete nazwaka ba témoignage ya bato ebele bazo tindela nga ke Mama Deline video o sale sungi boye na ba commentaire tozo mona Nzamba zwa lokumu merci na bandeko nyonso o botaka ba commentaire Nzamba mona moko na moko o bozo commenter po na ba video o vraiment Nzambe azwa lokumu po ekoki kozala na mutu mususu alandi video à comprendre de l'autre côté makambuni moi ça zoloba mais l'air à kota na ba commentaire amoni ba commentaire na bino donc à comprendre que makambo alobi esungi batumsu pourquoi pas esunga ngai pe c'est que eza makambo eza na sens vraiment ndenga lobi bo c'est que eza makambo biso tozo vivre katikati na mokili o biso nyonso toza na ba réalité eza na makambo ta mususu biso ba o to mona ba démon o bazaki na bandaku yota msundeko ozolanda nga ozomona yango te po peut-être Nzambe a permettre ote omona yango peut-être pe okomi pe problème eza pe ke po omona makambo susu ezaka pe ezara mingi okomi ko bondela lero ozobondela po bandeko nanga ba démon ata bandoki le baka koloka biso bazana posa te biso to mona bango bazana posa te biso to mona bango balinga te kutu biso to yebake bango nde mutu baki koloka biso ozomona balinga te po bayebi ke soki bayi oyebi ke eza ye mutu ya koloka yo okozwa mayele donc soki oyebi ke na ndaku na nga na coin moko boye demo moko azala wana omonte ke obanda kobondela kosala tu obimisa demo wana obanda kobondela pona demo wana abima yango wana nde esalaka ke balinga te biso toyeba ke bango batieli biso bademo na ndaku to bademo milimo moko ekoti na ndaku elinga te biso toyeba balinga petele bazwa koloka na babutu bandoki o bayaka koloka balinga te leka ekoloka na ndaku moko boye bato wana bamona ye balinga yango te ke bamona ye yango omona mutu oyo ayaki koloka o na butu omoni ye omona
mingi eza komona ntongo ye mpe moto ya liboso aobenga yo omwa journée ani koleka te abengi yo boni sante boye aza na mposa ayeba attitude na yo ndenge nini ozosolola ndenge nini eske amonaki nga to amoni ngai te mpo makambo ebele bandeko na nga oyo elekaka na bavi na biso spirituel baesprit na biso emonaka yango mais nzoto na biso nde eza incapable ya kocomprendre makambo oyo esprit ezokomona yango omona ndoki aaki koloka yo akoki uta bundi na obobundi na ye makasi mais okolamuka na ntongo ozoyeba te ke obundaki na butu ozoyeba te ke obundaki mais ya koyeba ke ayaki koloka yo na butu akokaki yo te obundisaki ye makasi siko akolinga yeba eske alamuki nango na ntongo eske ayebi yango to ayebi yango te siko liaka kosola no amoni yo kaka gentil amoni yo kaka boyeboye amoni yo kaka bongo asepeli abi ayebi na ekutu te ke ndenge to nakende koloke na butu nakoki ete ndenge abundisi nga ndenge abeti nga na butu na moi kutu boye azoyeba na ye te ozomona yango wana moko mpe biso bana nzambe moko so ozomona mpe ndoki oyo baloba kala mpe nde omoni ndoki belela moko mpe en tout cas omona moto un peu na butu na moi pe moko malgré bitumba eza ya butu eza ya moi te mais salaka eloko moko a comprendre que des choses omona ye a comprendre que ozomona ye akobanga mwa moke bandeko na nga naza na bamwa batémoignage ya makambo mais eza grave makasi po eza na bandoki mosusu doki le yo osali bongo babatamaka abatami siko akobundiso na façon moyo mona ye te akoki kolata bilongi ya bato mosusu akotravaille siko makasi mpo ke yo omona ye te tokolobela biloko wana ndenge tomona baexpérience mosusu oyo eleka mpe bongo donc nzambe azala na biso mazala na biso makambo tooloba eza mpo epesa mayele ndeko oyo nano sabone na chaîne oyo Adeline Télévision te s'abonner na chaîne oyo pe po eri message ezokota omona yango omona yango donc na chaîne oyo Adeline Télévision to partageaka makambo oyo eza spirituel toloba makambo eza spirituel oyo toyoka pe te tomona te awa na Adeline Télévision tokoki koyoka yango po tozwa mayele ezaka mpona kopesa bato mayele vraiment lelo eloko na ye nalobela non ça des vidéos quand on a la lamba au siko non ça des vidéos so pe koki na nkana vidéo moko c'est bien boyebi kenga na loba ape moko mingi donc eko kende pe des vidéos mais première vidéo na partager ngo boye première vidéo na kolobela expérience on a mona ya ba demo kako ba kotela biso na ndaku deuxième expérience na kolobela makambo on a mona na kokende kola na bandako abato ke vacances quelque part makambo ni tokutana nango pe na bandaku ya batu ekopesa yo ndeko ozolanda nga mayele yango yo okolanda video ona otia numéro 1 video o ezolanda na otia numéro 2 soki ekobimisa des vidéos mais nazasi ekobimisa des vidéos nasi ekoki kobimisa des vidéos yango wana bandeko bolanda so pe bimisi ka vidéo moko problème te boyeba mpona kolobela makambo wana nyonso mibale donc yango wana tozoloba ke na bandaku na biso tobondelaka makasi bandeko na ngai nazoloba vraiment na insistaka na bana nzambe nyonso oyo oyebi kosambelaka il faut zala muta ba jeûne et prière oza pena mutu vina omipesa na ba jeûne et prière tolobi te ke ba jeûne oyo ya makasi oyo ekosala openda nzoto nyonso ekei bani nyonso ekei te mais soko oza na bitumba ngana loba yango bitumba esalaka ke muta kota na mabondeli makasi bandeko na nga yango na moni elo musu na comprendre yango na mukilo nzambe memela biso nzambe pardon apemetaka biso tokutana na bitumba bandeko na nga apemetaka pe bitumba yela biso po soki bitumba yeli yo okoyebi ke naza na bitumba na moma oyo okokota mabondeli makasi okokota ba jeune makasi po oyebi ke lokwa bitumba moko etelemeli nga soki na lembisi mabondeli bakolonga nga ekozala mabe mingi pona ngai tika na kota mabondeli sikolia yo zokota mabondeli pona bitumba oyo oza nango ezosala yo ke ozokota na présence ya nzambe nasi bo comprendre nde na oloba nzambe nzamba pambo ya bino bata Adeline Télévision en tout cas bo comprendre moso na oloba mona bien c'est bato ba comprendre nga to ba comprendre te mais en tout cas bo comprendre très bien
donc nzambe azwa lokumu pona bino ba nyonso bolanda nga nzambe amona moko na moko ozo landa nga na ba video o nzamba mona yo vraiment oza mwana nzambe bana nzambe te basipota asu ba video na nga te so yoki mutabi na sipota moi sena te ke bana mutu wana makambo to lobe ana de télévision yo sipota ango te ndenge ni yo za wapi ozo vivre na monde ni est ozo vivre kana mokili o so ozo vivre na mokili o ba réalité o folingo ye ba yango po esala makana ba vie na biso bande kona ngai esala maka donc vraiment nzambe apambola bino lisusu babone nyasa de télévision ba o nyonso bolandanga nzambe amona bino nzamba yebi bino vraiment ya solo nzamba yebi moko na moko eza esengo ya kosala video mpo omoni mpe bato mpe bazolanda yango en tout cas eza esengo vraiment makasi mpo eza na makambo mingi oyo yo moko ozomona ke nzambe na esala yanga pasi komona ke likambo nga nakutana nango nazwila yango siko mayele soki monguna satana abia yela nga so na position wana nayebi da likambo osi naleka nango naomemela yango boye ozomona siko naza mpe na posa mpe na motema moko ke bato mpe bacomprendre makambo nga nazocomprendre ozomona bacomprendre makambo nga naocomprendre yango siko esengaka ke naloba yango na bavideo napesa batémoignage na nga oyo eza makambo spirituel ezosunga penda ke po bato pe bazwa mayele bato bayeba pe ke makambo boye nzoka ezalaka boye ata nano akutana nango te ata ndeko ozolanda nga makambo nga na oloba awa ya bademo oyo bakotana na bandako na biso ou bien o bazara na bandako na biso donc soki na okutana nango te eza problème te yo yebaka mukolo kokutana nango o comprendre que sina yoka masolo ya boye ozomona donc yango wana vraiment eza très important makasi ko partager ba vidéo na bandeko pe oyo misusu yo yebi kotindela bango ba vidéo po pe bazwa mayele eza te mayele o biso tozozwa to gardon ka biso moko eza bien te ata so otindi vidéo te mona téléphone oso na muto beteli lisolo tala na yoki témoignage mo boyeboye en tout cas so ozobondela fo kotiaka moto na ndako boyeboye donc eza ndenge wana ya lelo na ina banda na video o na ina loba likambo ya ba mari de nuit ba femme de nuit bandeko nanga ba mari de nuit ba femme de nuit toyebi ke na moment o bandeko nanga munguna satana azoko kobundisa bato makasi na banzela ya ba mari de nuit ba femme de nuit donc tokokende nango na position boye ba femme de nuit mususu mutakoza na femme de nuit to mari de nuit akoza nango nde nakoloba eza na mutu mususu bon eza na misu babalisa bango tolobela wana sima babalisa bango na butu donc babalisi yo donc mwana mingi ezalaka mingi bamambre ya famille na yo babalisi yo na mobali ya butu babalisi yo na mobali ya butu nde sikoyo eza vraiment makambo moko boye mutu mosusu akozala olota ndoto ta mosusu oza na ndako ya libala okozala ta mosusu olotaka ba rapport sexuel ya na bandoto okoki kolota eza na basigne ebele oyo mutu akoki kolota eza mpe na mutu mosusu bandeko na nga olotaka na yo te omona ni signe ya femme de nuit te ni signe ya mari de nuit omona yango te na butu me babalisa o na butu yo moko oyebi te ozomwa yo moko oyebi te yango eza malamu soki likambo mo ezoleka na vi na yo fo osantaka yango mpo lia kozosanti yango okoyeba ndenge nini okoki kobondela nasi bocomprendre yango wana soki oza na église moko kendaka soki to na groupe moko bobondelaka nde bozobondela bapesi sujet de prière bondela loba nazoboma libala oyo ya butu bandeko na nga kohésite te ata yo moko bala na yo ozoyeba ke nga na mari de nuit te na femme de nuit te bomaka libala nzamba oyoloba te kosali lisumu mpo yo babaliso na butu te ndenge ozobomaka libala butu esala eloko te nga asala yango bapesi sujet moko boyo to bo libala butu eboma na bomi libala butu soki bobalisaki nga na oboma kaka mpo eza nango lisumu te il faut kosala yango le bapesi sujet de prière o nabima na prison spirituelle ata yo mo ozokomi mono oza no na prison spirituelle te bondela loba nzambe na obima na prison spirituelle na nguya na molimo santu nabima na prison o batie nga ata batie o na prison te bondela bongo bandeko na nga mpo oyebi te
oyebi te nga nde naza boye nakozala ka boye mpe nasali video après video moi eloko mo mpo bazwi nga batie nga na prison na omona ngo na ndoto ke naza na prison ozomona ta mosusu mpe na butu bakangai nga na prison na oyeba te ezalaka bongo tokɔta baprison na tobimaka bandeko naka baprison na tokɔtaka tobimaka nayebisa bino nasi bolandi mwa makambo moke nalobi mwa baexemple baprison spirituelle banasi bocomprendre mwa ndambu tokɔta baprison surtout nga oyo na baprison baprison bakeno na prison mo batie oyo baokondane yo boyeboye donc nzambe kaka donc baprison eza baprison spirituelle eza sorte na obeta oyo mpenza naloba prison spirituelle bali seigneur nzambe prison batiaka nga mpenza le na ye na bonzambe te nazomona tout va bien na vie na nga nzoka nazala na prison spirituelle na obeta yango nsima tozalana te na video oyo donc eloko na oloba tobondelaka kaka lere ozobondela kaka bimisa milimo mabe na kati ya ndako bazala te bimisa kaka po soki lere mpe bakotaki ya moko oyebi te tozoloba ngo bayaka kokota ya biso na bapaya oyo yambi mopaya ye atikeli yo milimo me misusu mpe bayaka kodepose ngo ya kodepose nazwi mpe batémoignage mosusu misusu bayaka kodepose ngo ya kodepose ndeko mosusu apesi nga témoignage abi mama de na mona penza loboko moko ekitisi eskelete mo na kati ya ndako na susumki kabi loboko moko ekiti eskelete mo na kati ya ndako eskelete ane ezotambula na ndako nde akosusumuka nde le nga nalobi acomprendre do badeposelaka biso yango mpe yango moni le moko tolobi le kozobondela biso bato bapratike bao balingi bapratike te problème te esa eloko te do biso bato bapratike donc moko bondeli obike na sa service na ndako na nga ozwi mwa mungu ya moke tolobi mungu ebele te mwa mungu ya moke obondeli nango obwaki mpe na toilette na kati ni na toilette opi obwaki na madusu oyo eza na balavabo ti place tosukula basani obwaki mwa mungu mukeka kobondeli nango eza tozwaka mungu obwaka ndeko mo alobi na mama Deline soki mungu ebenga na bademo me bademo bazala te na bandaka te tolobana te donc le problème yango wana donc bondela nde nango eza te ko lokwa babaki mungu ozwika mungu okita na te obondeli odéclarer maloba na kombo na Yesu Masiya nazobondela na mungu oyo nazotia yango na madusu oyo ya lavabo oyo bespi moko te ekota na nzela oyo ozomona donc eza nde wana fo kobondelaka po eloko na koexplike mwa ndamu na video oyo avant tokena oyo na ina loba awa témoignage na ina pesa omoni pourquoi tolobi ke obondeli mona mungwa ou bien okobondela peka na mai obondeli pe na mai yo invoquer le sang de Jésus otie na place tosuka basani otie na douche na salle de bain kuna place na duso mai ekenda na madusu nyoso mai ekenda na toilette otie makila na Yesu pourquoi tolobi bongo bande konanga eza na yoka pe nde témoignage moso na bosante noka témoignage moko pe ya bongo je crois ezaki pa frère bebi na le nazaki so na bosante alobaki alobi ke biso totiaka bantene na biso na banto bandaki kotia lere azalaki kuna andeki kotia bantene na bi moso tokoka kokota te na ndako wana moto yali to bandeki kotinda swati mutu na bango abongwani pese abongwani pese to abongwani mpuku alukika lidusu moko place ezali na ndako nde aya kokota po akota na ndako wana bandeko nanga soki osui omona pese na poto na ndako na yo pese uti pa bavoisin ekotaka na nini ekotaka na nzela ya nino ya madusu wana place tosukula basani pese ko ekouta pa voisin ekoti wana ozomona donc aya na ba toilette na biso ezaka na ba cho moko wana o eleki na ba toilette ekeiti pa ba voisin tata ti eketi ne bale ezaka moko ti eke na ba terrasse eke partout yango mona madusu wana eza madusu pe oyo ekotisaka pe ba makamususu bolimbisi toboyi te milimo mabe misusu ekotaka na nzela ya mir ka boye emona porte te po eza esprit ekokotaka ndenge wana mais misusu esengaka mpenza ke porte pene ya ndako efungwami akoti misusu le tolobake porte ya ndako efungoli moli esprit moko ekoti wana donc misusu eza ekokota na nzela na betela bino ndeko moko kutaka pelenga na betela bino oyo na ndeko mutu andofanda pa na nga fala auta musana 3h du matin azoya nzamba alobi ke lere azobeta porte azoya ye mota azoya na esprit moko ekute na ye na coin esprit wana ezolanda ye akokota na esprit wana na ndako ozomona eza na bato mosusu bakota na ndako
na besprit yete mutaye na esprit wana mais esprit elandi ye nde ekokota na ndako donc eza na bafaçon nyonso oyo besprit ekotela na ndako mais le tolobi likambo ya balavabo kotia bamungu wana obonde nango tie eza mpe kaka important mpo toyebi te donc nzambe asunga biso vraiment nango na expliqué wana mpona bato oyo bakomprenaki te pourquoi kotia bamungu na batoilette na bongo donc na batoilette eza batoilette na biso ezala nango setete ezala propre mais eza tellement eza na mai wana oyo eyaka na nini wana eza na batio oyo ezowuta et puis oyo ezokende wana eza na batio oyo ezokende donc nzambe ka ayebi mambo bo nayebi yango mpe bien te de toutes les façons oyo nga nayebi yango nazoloba nzambe arevela te ke o boye mais par rapport expérience nde esika tokomprana ke faut kotiaka bamungu ape place wana ya kotia na bakoin ndako antuka wana nzambe ependa loba nzambe aloba na ngai yango nzambe na pardon yango wana donc biso bana nzambe fo tozalaka mayele soki esunga biso vraiment makasi donc nai naloba na video oyo baexplika ko ekotela biso na ndako donc eza na bato mosusu nazoloba likambo bamari de nuit misu babalisaka bango na famille babalisi bango na butu na famille nde akomi na mari de nuit babali ye na butu mari de nuit mosusu bayaka na bavie ya bato babalisa na bango yo te différence eza mwa mingi wana donc eza na ndeko mosusu eza na mutu mosusu na famille na ndeko moko aza mutu moko ya munene to aza Seigneur nzamba pianga kimia dérange bizali ok eza na bato mosusu na ba famille na biso ta mosusu aza na grade moko boye to aza na misala moko mabe to surtout mingi o bazokota ba loge o bazokota na ba loge par rapport aza pasteur to mutu moka oyo akokota loge to aza na mutu moka business asala commerce moko aza na misala mabe akoti ba loge na ye batindaka bango fo abimaka nani yo ndeko na ye fo abimaka yo na ndeko na spirituellement abimaka na yo miso esalama physiquement toyebi yango baotinda papa bima na mwana na ye po azwa ba chance po soki ndeni mais ebele esalamaka spirituellement na temps oyo mpe ezosalama makasi mpe esalama bandakala mpe lelo ezosalama oza na mutu moko boye akota na ye baloge azwa bakisi na ye bakotinda ye abimaka na yo mpo yo oza na étoile oyo oza na étoile bakotinda ye abimaka na yo po yo oza na étoile donc bakoluka mutu kati na libota na ye na famille na ye to cousin na ye to cousine na ye oyo azali na étoile donc oyo aza na badon makasi ya nzambe aza na bapuissance makasi oyo nzambe atia kati na ye nde bango siko bakosalaka ye mutu wana ya famille wana oyo akotaki na bakisi na ye wana abanda kobima na yo spirituellement abanda kobima na yo spirituellement po azwaka étoile na yo na nzela ya rapport sexuel oyo azobima na yo nde azozwaka étoile na yo po yango ya kosalela yango na bamonde na bango wana donc wana eza na catégorie mosusu oyo ya bato oyo bazalaka na bamari de nuit donc eza tolobela mingi barapport sexuel ya butu ya bandoto yo bandoloto yango ta mosusu na bandoto ta mosusu mpe bakosala ndeni bakokanga bandoto na yo olotaka te po lere okolota te okoyeba mpe te ke ye azoya kolalaka na yo na spirituellement azoya kolalaka na yo spirituellement po azwa étoile na yo okoyeba te lokola mpe ozolota na yango na ndoto te moyeba eza te do bakanga yo bandoto ndenge na uti kolobake mungu na satan na bato ne balingaka te biso tolotaka po lero yo ozolota ocomprendre ke naza na situation boye naza na bitumba boye bakokango bandoto nde oyebaka te ndeko na yo moko boye mutu moko boye ayaka na ye kobima na yo po azwaka étoile na yo asalelaka ngo na monde na bango donc wana eza bato mosusu oyo baza ndenge wana mosusu mpe ndeko na yo te mosusu kaka connaissance kaka to paster na yo akota na ye na misala ne mabe wana atali mpenza ke
bolimbi sikoso ezo déranger kosko ezo déranger nga mele na ndo sa vidéo na moni yesu makasi Seigneur mais na osa pe ka vidéo obo sipoter nga pardon non kata monte na salaka kosko ezo déranger vraiment nde bomoni ke il faut donc eza na mutu mususu pasteur na yo amoni ke yo oza na étoile makasi amoni ke oza na badon moko makasi akoki pe kosalaka rapport sexuel na yo spirituellement mpona kozwa étoile na yo ozomona donc esalamaka okozala pe lelo kutu badéveloppe makasi mutu moko kaka passer kutu ka yo landaka na télévision lokwaka yo landaka ye na télévision ozokotisa ye ka na ndako no beesprit wana lero ozokotisa na beesprit wana ezoya wana omona pe ke ezosala pe musala nango wana donc eza na baforme ebele oyo toyoki mpe tocomprendre yango na ndenge oyo ekoki kozala mais oyo nga na mona oyo nga na vivra oyo nga na kotémoigne bino yango na ye na témoigne bino bolimbisi mpona kosukosu Seigneur non ça pe ka video yango oyo nga na mona bandeko na ngai ezalaka période moko boye tozalaka na Angleterre leo na tofanda na Angleterre na bosani ya ne je crois 2011 je crois ezala 2011 bandeko na ngai ezalaka ndeni témoignage na nga nazobeta yango mpona koyeba basorti ya bamari de nuit mosusu oyo bayaka na bavi na biso bana nzambe moko mosusu ka ndenge ezalaka na salon boye tofandi na papa Didier ale bachambre ezalaki likolo te tofandi na nde tozotala na biso ka tv lea wana tozotala na bafilme tozotala na biso ka bafilme ka wana basérie tozotala na biso à l'après namoni papa Didier amati na ye nde ezalaka ke nga na mati na nga nake na nga kolala nga bia nga natikali na nga nanu na sisa filme oyo natikali na nga na se nazosi wana na 2011 natikali na nga na se naotala na nga filme pongi pe yibi nga nalali na nga kaka na kanape wana pongi eyibi nga penda nalali na bino mo boyebi bapongi ya kiti ndenge ezalaka kitoko na kiti wana ko olali pongi ya kitoko wana mbala moko nazomona te me nazoyoka nazosentir mutu moko aye pembeni na nga alobi na nga ade oza ade makambo susu abi na nga de olali ana se omati likolo te nga na bi nalali ana se abi mami pardon bolimbisi naloba ndenge alobaki malgré tamoso ezali ade olali ana se omati likolo te na chambre okela na chambre nga na bi nalali na nga awa na se nga na bi nalali ana se na ndako kotala filme nde pongi eyibi nga alemba mo alobi na nga nasepeli mpenza nasepeli ndenge olali ana se nasepeli bango nga natuni nga bi siko wana bandeko na nga nazoyoka mongongo ya papa Didier nazoyoka mongongo ya mobali na nga mutu azoloba na nga ndenge wana abi na nga nasepeli ndenge olali ana se nasepeli makasi kasi ko nakamwe nga na bi d'habitude boya bandeko kolingaka ata mosuku tomata komwanga te natikala na nga nanu tomakende nazolanda mwana tikali na nga wana siku ndenge nini ake kosepela ona sepeli mpo wana ezalaki nalali me nazomona ondie réalité ondie ndoto te bandeko na nga ondie réalité siku nakamwe me nazomona te eza koka nakangi misu me nazosola na ye aya afandi pembeni na nga inasepeli kosepela mo ya makasi inasepeli ndenge olali ana se lelo nasepeli ndenge olali ana se mbabonga natuni nga bi komo kosepela bongo ndenge nalali na se yo lingaka te nga nalala na se oloba atomata nzela mo komo kosepela ndenge nalali na se bamo afandi nie kimia
là fandi ki même bamunga bi bamuna kansinga bi o ndete za papa didete funa la muka puna susum ki boy mutazate wana première fois bande konanga mutazate ngabi nsambe nanga o ni na moni ngabi o ni na moni papa Didier aye koloba nanga boye oh mais azate yesa mataki do na moni ngo lushimba mona telemi na matili kolo nde aeleki nango na fandi lisumu komsuka na sewa na kaka na pokwa na lali nanga na kiti na ndoko tala television pongi yibinga na lali nanga na kiti kola na lali na kiti na yoki même na senti même mutu apusani pembeni nanga ade olali ana se ngabi mana linga yo lala ana se na sepelaka soko olali ana salon o mana sepelaka mais yo kendaka kolala ka na chambre na likolo kuna na sepela ngabi nibise papa Didier pourquoi yo oyebisanga osepelaka so na lali ana se mpona nini ozoyebisanga bongo yo osepelaka na se osepelaka po ani so na lali ana se nga nayebi yo osepelaka tenga so na lali ana se soki osepelaka ndeni mama afandi kimia lera akoki korépondre nete mbamona kantinga bi eza esprit oyo eyaka koloba na nga mbamona oyo na kombo na Yesu na susumki na lamuki naye kocomprendre nga na bia eza na esprit moko eza na ndako oyo bandeko na nga eye koleka nkomusuka mikolo yango soki nalali kaka na salon bandeko na nga esprit wana ekoya kosola na nga ekoya kaka abanda kaka bongo ke na sepeli mpenza ndenge olali awa abanda non esengo mpe omona osenti lokwa na ndenge présence ya mutu aoya lokwa naza miso akokangama nazosenti présence ya mutu me na bandenge komona ye te me nazosola na ye me movoi ezalaki ya papa Didier voi ezalaki ya ye sikoyo nga sikoyo na comprendre on le esali 3 fois na comprendre que na ndako na biso toza na esprit moko na salon oyo esprit moko eza na salon oyo esepelaka soki nga na lali na se soki nga na lali na se esprit wana esepelaka en tout cas vraiment na kolala susu na se te na 2011 na bien en tout cas na olala susu na salon te do na komaki na yebisi papa Didier nga papa Didier soki ata na lali kotika nga na se te so ngomata to mata na onzela moko insiste ata nazobaka etika nga na nalala nanga na se na olanda yo ezata musu pongi ezolobisa nga me insiste pona mata ya tuninga po ani nga bite pona mona esprit moko bien te awa na salon oyo na yebisi ende ngwana eleki nango bandeko na ngai nakomaki kolinga susu te kolala na salon wana nakomaki kolinga kute na yamba kutu ndeko moko boya yaka na ndako bandeko na nga na yambaka ndeko moko yaka na ndako alobi nanga bi na olala nanga kanape kitoko po na olalila pongi nalali pongi kitoko na olala nanga na olala nanga anga bite mata na chambre abite na olala nanga bandeko nanga na mataki te na serre ye nga na bite olala te o mata siko na boyi pe koyebise ke esprit moko eza na ndako oyo esprit moko eza na ndako ona kangami na ekafu uti tikanga na lala nanga tikanga na lala nanga na salon na luki pongi kitoko na nga bite oko mata na ba chambre o mata na chambre olala ana salon te ponyo ke la na salon isani na serai pe na sina imoka comprendre kite ndeni ni mo amosi azolinga tenga na la na salon dona saki forti amata na chambre pona ni na saki bongo nga na yeba kike esprit moko eyaka kokuta ko eyaka pa na nga so na lali na salon bona tika siko mupaya ala na salon na omona tetete esprit na ke yapa na ye lere yapa na ye eza kitoko te tamsu nga na zo mona na mona kama makambo spirituel yango na zo sentir yango tamsu ya o sentir te na ebite esprit na bit na ngo eza ni pourquoi sepelation na lali na se na yebaki nde ngwana lokwa pe na après eyaki oleka na bandeko na ngai nakomaki kokima salon oyo anga moko naninga kolala su na salon te naninga pe te mutu alala na salon wana mpo nazomona ke na salon oyo doki ezalaki kitoko te donc esalaki nde ngwana yango wana mpe kaka lere na koloba ya likambo oyo na koloba deuxième tour bandako ya bato oyo tokendaka kolala fo kobondela makasi donc esalaki nde ngwana donc esprit wana ezalaki wana sikoyo nasi esalaki eka 2 mois ekokaki te 2 mois ekokaki te me namonaki ye ata ba 5 fois donc heure nyonso nga so nalali na salon naomona
na mon esprit wana nde na koma ko éviter kola na salon mais après sikoyo ko bandaka le na yambaki mupaya wana nde na boya kala na salon bande ko insister na boyika makasi nga mona mutema na baki a comprendre te ndenge nini aboyinga na salon et c'est ça problème nini et ça là inga bien te do senti pe ali kambo mais oboyi ko yebisa mutu mais mutu pe mo ka comprendre que moi mo so ndenga zo boya nga la c'est que ça problème de ça là inga bien te mba moko nga na ekoloba nga bi non ndako mutu ekoko za aboyete na ndako na nga moko naki makasalon na nga likambo nini jamais nga bina ko zwila yo décision nabika na ko zwila esprit oyo position funa ça quelque chose esprit oyo faut bima na ndako o bande konanga na sala jeûne et prière yango na lobaka le nyonso bande konanga oza na bitumbo zo bunda mais pourquoi jeûne akate bazo bundi so bandoki ya famille bandoki ya quartier bandoki bazo bundi so mais yo jeûne akate okolonga ndenge nini milimo mabe na ndako ndenge nini koyeba ke milimo mabe za na ndako ndenge nini kobima soko zo jeûne te donc jeûne et prière est nécessaire na vie na biso bana nzambe bande konanga na jeûnaki na sali jeûne nanga mukolo na sali jeûne ezaki vraiment na sali jeûne ya journée mobimba et puis na lobi ke na jeûne wana na compagnon tina veiller de veiller wana na kolala na salon na baki veiller wana na kolala na salon na ko bondela na salon oyo comme ça esprit wana eya soki pe te avant pardon zela na sauter pourquoi na zwa ki décision ya ko sala jeûne po esprit wana mukola suka oyo eyaka pembe nanga le na lali na salon le esprit wana ye abengi nga chéri na mungongo kaka ya papa dide asimbanga batan nyonso o nga nazaki wana banda osimbanga te na ndo senti ka présence ya mutaye afandi pembeni mais tout wana na mona santa loboko na ye esimba nga penda nde ezaka esimbi penda boye nde nini olakisa asimbi nga penda boye simbi chéri na yo asimbi nga penda boye doki na senti penda esprit wana ye ebinga chéri na mungongo ya papa dide ebinga chéri mbala moko nga na biwi mba moka lobi asimbi nga chéri olali nga kutu na yebi te na susu mukite na yebaki te ko lali awa na susu mukina eko mona ke yo lali awa chéri asimbanga na loboko mbamunga na bine yo komoko osusu mukake nga na lali awa et pourtant l'air ozo mata yo muto ozo ko insister na nga to mata nga na ebiso te tika na nazo mata yo muto ebisinga bon siko nde ni no susu mukasuke nga na lali ana se osusu mukinde mbamona eko kanisa nga bia yo oza papa dide te na kombo na Yesu pou na susu muki mutazate na banda mba una escalier tata na kima na keliko na chambre ndesika lokwa esiko abenga nga chéri pe asimbi nga na lipeka esika na baki non ngai esprit oyo nga na yeso keza libala ekozana na butwa lelo na lobaki yango nga bi lelo soki eza nini ngai na ye ekoyebana na butu kaka ya lelo oyo ki chéri oye esprit ane bengi nga liboso na benga mpenda ade abengi nga chéri jour an ozomona nde nga na bi non lelo esprit o na otika ngo te ekumo benga nga na chéri na yeba kute likam nini o aya ko sepela po na nde nga na ladi na se comme nde ya ki chéri donc ezoluka libala nga na ye nga na bi non lelo o eza lelo bande ko na nga na jeûne na sala jeûne et prière ezate ko jeûne ka ya carême te jeûne et prière nazo bonde 2011 wana mbala moko na eko mona na albinala la pe veiller na salon na bande kuna nazo bonde na salon comme il faut na bonde nga binzambe nazo ipsa nzambe nga binzambe ndenge nini nga so na lali na salon esprit moko eyaka awa elobaka na mungongo ya mobali nanga et puis esprit ni bingi nga chéri Seigneur et bingi nga chéri par rapport ya nini
ki chéri eza na moi papa dida benga na moi chéri ade siko yi azo benga nga pe chéri lisusu elingi loba nini papa en tout cas lelo soki eza libala Seigneur ngai na mwana mobali wana yaka ko benga nga chéri awa oyaki ko benga nga chéri asimba ki nga na lipeka na nga kolo yango na ngai na gêné pe na kilibileki yanga lelo nga na ifuto kuta na nga na ye nga na lingi lelo funa mona ye na misu na nga il faut na solo la na ye na yeba ki chéri nini o ye abengi ngai bande kona na yebisa bino nzambe temo makambo na oloba na bino nde ale eko sala nde na bonde li si to eko koma vers faut ya ba 3 heures faut aller vers ba 3 heures to koma ba 3 heures wana nazaki pe na notion ba heure à prière te na ndo bonde la kaka normal kande to bonde la ka nazali na notion ba heure à prière na te na 2011 wana bandeko nde après na bondeli to yiko koma ba 3 heures wana na bonde nga mona bi te esuyani yaka soki na lali ngande na sali veye boye na lala te omoteke moyena kuta na esuyango ezate il faut na lala so na lali nde na okuta ne bande konanga nazo yebisa bino nga na sala makambo wana to bangaka na biso te eloko mosusu ezokotungiso kutana na yango affronte yango kobanga te oko affronter yango ndenge ni na prière na jeûne et prière oyebi ke na za makasi na ngonga oyo ayanga na tokutana siko tokutana soki eza libala oyo ya nga sa nanga oyo nzamba yebi esala malelo soki eza nzamba yebi onte lelo kaka ezokufa bandeko nanga na lobi nga bi eza ke funa lala so na lali te na salon oyo moyena mona pe esprit wana eza te il faut na luka na provoquer pongi na lala ndeve ba 3 heures quelque wana na eko lala bandeko nanga na lali ti 6 heures ekoki 6 heures ekoki na moni papa dide abimi ake abongami ake musala nga pe na tikali nanga na veye nanga na le 6 heures ekoki le na lamuki na 6 heures nga na bi en tout cas esprit yango pe lokwa na bondeli makasi na gêné esprit yango pe na moni na ngango te na moni yango te vraiment c'est que ta mususu ebimi nde na bondeli po na ngo boyeboye c'est que ebimi mba moko na bondeli prière à 6 heures bandeko nanga na bondeli na 6 heures papa toko makave ba 7 heures atonga na senti vraiment que na lembi na aussi sa prière kuno na système mais pongi moko ezo yanga makasi mbala moko nzoto ezo lembanga bandeko na ngai boyoko na monaki mbala moko na pongia na kambala moko na tsaka mutu bwe na lala na milalela kite do monika le yozo kendeka ko lala mba moko pu nazomona mutu azotambola na ndaku akoti na salon azotambola keti na couloir ezalaki ka ya muke tozali na couloir musute couloir wana ezalaki ka entrée wana ka ya muke wana donc avo mata escalier entrée o ezalaka wana donc aza soka bimi place wana ye na salon otambola bandeko na ngai nayebisa bino mutu yango ndenge azalaki mutu oyo nayebisi bino abandaki koya ko abengaki nga chéri asimba ye nga na lipeka bandeko na nga sikole nazotala boye esasiko nga na sendeti nalala mais esprit na nga siko seke elamukaki nazotala nga mutu oyo na kati ya ndako esani mutu aliboma propre na mokili boye bandeko na nga no namona mutu aliboma ya salite lokola mutu wana te no namona oyebi video oyo naosala yango yo oyo ozalaka na bamari de nuit omonaka mutu oyo osala o rapport sexuel oyebi ye te kota mabondeli nazoyebiso lelo bamari de nuit mosusu ko osipote ye te soki ayaka ata mosusu na elongi ya mutu mosusu alataka nde elongi ya mutu bandeko na nga surtout baoyo libala eza ya moi rapport sexuel eza ya moi bandeko na nga eza ya butu te eza ya butu te okolota jamais yo na mwasi no bozosala rapport sexuel okolota pe te ke bozosangana nzoto na mobali na yo te eza ye te bandeko eza esprit mobimba eza ye te siko esprit wana abima siko na elongi na ye omona soki eza ndenge nini nga ona mona na mutali boma ya salite okoki ko imaginer te na ebite nde na ko décrit salite o ya zalaki na ona nzoto na ye
forme azaki mutu na mona ke mana forme ya mutu suki kande to mona bata maboma et puis donc na yebi kunde na olobate alata suki jaquette moko boy jaquette ngo salite bilambo ya lati donc ya salite oko imaginer te bande kona ngai ndi nazoka mongalbi oh mutaliboma na ndako boy likambo nini mutaliboma oh koti andeni mutaliboma oh azoloba nini azoba bimisanga na kende moto na bima na kende ndako yo moto ngana bi okoti ndenge nini ozana no nani mutaliboma oyo na zizoro na ngana kangi solo bande konanga solo okokoka ko sipote solo a mutu wana te non munguna satan mambo sala kabiso bana nzambe solo moko impossible na zuzo na kangila otudeka okoti andenge nini okoti andenge nini na ndako o yo nazo kopeteka buta liboma okoti andenge nini okoti andenge nini mutaliboma o ndemba moko boyoka bandi koloba nanga binanga bimisanga moto bimisanga mutaliboma na lobi nanga nini abinga naza démon a répondre nga pour na biyu mutaliboma uti andeni uti na balabala ide nanga ezai ka mutaliboma ka ya balabala koti siko na ndako koti ndenge nini na ndako alobi nanga lobi nga naza démon bimisanga na kende moto na okokate nga bi moto kokokate oza démon abi naza démon nga o démon na ndenge ni yo oza démon mutaliboma o abi nanga naza esprit ya zamba abi nanga naza esprit ya zamba eloko alobai nanga abi naza esprit ya zamba nafandaka na zamba ngai nafandaka na zamba na ye telengana kaka na zamba naza démon naza esprit ya zamba na telengana kaka na zamba ale soki na moni mutu le na eko mona mutu nde na kotaki na nzoto ya mutu abi na vivre kana banzoto ya mbatu na telengana na zamba me pona vivre bien fona kota na nzoto ya mutu soki na koti na nzoto ya mutu nde na ko vivre bien na nzoto ya mutu ngana bi bon yo kotaka na banzoto ya bato abi oui na kotaka na banzoto ya bato yango na kotaki na ndako o pona kota na nzoto na yo ngabi okota na nzoto na nga alobi nenge na kota na nzoto na me na kokaka kokota na nzoto na ote alobi ke pona kota na nzoto ya mutu esengaka mutu wana alala pona kota na nzoto ya mutu esengaka mutu wana alala so mutu wana alali nde na kokota na nzoto na ye ngana bi ndenge ni yo mutaliboma olobi nango oza démon esprit ya zamba okota na nzoto ya mutu so mutu alali alobi ngana kota na nzoto ya mutu na nzela rapport sexuel soki na sali rapport sexuel na yo nde na koti mbamo na nzoto no na komo fanda kati na yo na komo fanda kati na yo na komo diriger vie na wana ndenga lobaki na bandeko nanga na vante lisolo o te o na luka so nde na koka pe ko fabriquer ngo te bandeko nanga alobi nanga lobi na kota na nzoto ya mutu na nzela rapport sexuel so na sali rapport sexuel na mutu nde esali ke na koti na nzoto ne na komi kofanda na nzoto na ye na koma kolia biloko ya liaka na kosala o nyonso o ya azosala epi na kokoma kodirige vie na ye oyo wana elobanga na nga na koma kodirige vie na ye na kotambola na ye partout akokende partout vie na ye sikoyo ngam na banda akokomande ye ngabia bon okokomande vie ya mutu na ndenge nini alobi ezata mosusu omoni exemple na opesa akokomande vie na ota mosusu likamsu yo boyi no koswana ye azotindo fo swana lobela ye mabe donc azokomande yo ndeti ndenge wana apesa inga explication alobi ndenge wana bamonga na bi do kotaki na ndako wa binde na kote na ndako o na lukaki nde na kota na nzoto na yo na kota na nzoto na lobi me na kokaka te po na ndako na bino oyo na yebi te pourquoi loba bomba ndeko na nga na loba oyo aloba ki na yebi na te so ezani abi na ndako na bino likolo nyonso ezalaka moto
likolo nyonso ezalaka moto moto wana esukaka na escalier abinanga likolo nyonso ezalaka moto moto wana esukaka na escalier wana lobi esika moto esukaka donc nde naza boye so natika pa moko ya escalier ya deuxième na okoka te mpo eza moto likolo wana banda na kota na ndako oyo nakoka komata na likolo te mpo likolo nyonso ezalaka moto alobi nanga awa na se na salon air mosusu ezalaka moto air mosusu ezalaka pe malili donc soki eza malili na butu na koya alakisi nga place asala ndako na ebandeko nanga nde tomona bakrochet na balibula metro nde tomona bakrochet na balibula metro asali mwa place ne moko ya kolala wana mutu wana asala place na entrée na biso omoni na entrée tozaki na beton moko wana ekale escalier beton mo ezalaki na so mutu akite escalier donc beton wana ekale nanu wana na escalier na etende na esikango soko place ya beton wana ekalaki porte yango eza entrée wana nde natiaka mwa nini moko mabaya wana tobande kotia mapapa basket mapapa nde oyo tokendelaka nango misala do mpo tokota nango na salon te tomata nango na chambre te oye kaka olongoli yango otia yango place wana bomoni biloko oyo batielaka bamapapa wana do oyo mabaya batielaka bamapapa natiaka yango na entrée wana nde place na bande kotia bamapapa wana bandeko nanga demo wana asala ndako na ye place wana atanda biloko moko asali te ya sali to koyiko imagine te na saki na ye moko wana biloko na ye nyonso atanda place wana alalaka wana alobi nanga nasali 1 mois et demi na ndako oyo abi nasali 1 mois na ndambu na ndako oyo nalalaka place oyo nalalaka place oyo moyena lia eza te nga naliaka na nzoto ya mutu na vivaka bien na nzoto ya mutu nde naza boye nazoluka nzoto na kota nazoluka nzoto na kota yango wana nayaki na kota na nzoto na yo explication de moi pesanga bandeko nanga nayebi te ezalaki esprit na ngai ezalaki ke po ana bimse na ebeteli bino mpe oyo namonaka baeskelete mibale avant na bimisa bango nayebisa bango bokoyebisanga bokota ndenge nini balobaka po ye aza na mposa na moma wana obimisa ye po azozika moto azokoka te aza na mposa yo obimisa ye do yango wana sikoyo il faut aloba oyo ozoloba na ye ozotuna ye akoloba alakisi nga abita ndako na nga nasala yango pembeni ka ya babasket wana nini wana asala mwa place ne moko wana bina fanda place o so moko wana namoni pio eza na salon nde nayaka mwa moke na salon awa dozomona ndako ya bato balali likolo yo na se oyeno mpe na salon fandi démon donc yango wana mbala moko nayebisenga na bi siko ndenge ni yo ponaki kaka ngai oyaka kokota na ndako opo na ngai pa na nga me natuni démon nanga na bi me yo nga na yo kaka yo na mungongo oyo lobaka jour wana banda loba mungongo papa Didier te anda loba mungongo mususu natuni nga bi ndenge nini na yo kaka yo na mungongo ya mobali nanga alobi nanga boye alobi ngai pona kota na nzoto ya mutu esenga afuna sanga na nzoto na mutu wana posko na sanga na nzoto bien na mutu wana funa tromper mutu wana funa kosa ye yango na funa zwa mungongo ya mobali na yo na kozwa mungongo ya mobali na yo nde yango nga na ko travailler nango po ye yo ko kanisaka mobali na yo le na sanga na nzoto na yo ya mbala moko na koti na yo na komi kofanda na nzoto na yo nazwi accès wana na nzoto na yango wana soko lali pe nakoki pe kobima nazongi lisusu de leo nyonso nakoki kobima na nga explication apesanga akoki kobima na ye na nzoto na nga soki na lali pe asali o asali na ebite soka ko bima pona nini la kozonga susa yesusu na asangani su nzoto akoti su na nzoto no yango na bandeko misusu bomona ka mari de nuit omona kata mususu osa rapport sexuel na mobali na ndoto to na mwasi no na ndoto eza esprit eza yete eza démon eza na ba démon mususu aye l'air alali na akoti pe pa na yo selon explication na si bolandi explication na si bo comprendre de l'air alali na akoti pe kati na yo akoti
nyonso abimaka abimi na yebite soka kobima kesa ni wana expliquer kite alobaki so mutu alali na koki mpe kobima na nzoto na ye abi afandaka na nzoto ya mutu so mutu alali na koki kobima mpe na nzoto na ye alele na kozonga susu kaka alali nazongi lisusu na nzela rapport kosanga na nzoto nde na kozonga susu na nzoto ya mutu wana nga na binde boye sikoyo mpe nga kanda moko mpo nazomoni nasalita boye yo olinga okota mutu aliboma kutu ya balabala oyo namonaka bien bakrochat baza bien yo sikoyo nasalite oyo olinga okota na nzoto na nga mbamona isi ok okotaki ana ndenge nini okotaki na ndako ndeni aexplike nga boye boyoka explication na ye alobi na nga boye alobi nga naza esprit ya zamba nde nazalaka na zamba na so nakute na occasion ya mutu na koti na nzoto ne do yango wana mona banzela bazamba banino te nalala na mwa mukeke ba okomema milimo ya zamba kuna osala voyage moko quelque part olali so pe ndeni na yebi te ndenge nini abimaki na zamba akotaka na nzoto ya mutu alobaki me alobaki akotaka so mutu alali na nzela rapport sexuel nde akoti nde ale esika sikoyo ayebisi nga boye alobi na nga nasalaki quelque part kuna na nzoto ya mutu na ndako moko kuna naza kofanda na nzoto moko kuna me babimisi ngai abi babimisi nga na nzoto wana le babimisi nga na nzoto wana ole bango le babimisi nga ole baloba na nga bazongisa nga na zamba esika nazalaka bazongisa nga na zamba te babimisi nga ka bima babimisi nga bazongisi nga na zamba te le babimisi nga ka na nzoto yango na bandeko na nge sika na comprendre so zo bimisa milimo mabe tinda ka na terre aride tinda ka bisika bikauki ozo bimisa milimo mabe tinda ka na zamba kende na zamba bisika batu bazalaka te kende kuna esika batu bazalaka te eza très nécessaire bandeko na nga yo zo bimisa milimo mabe kaka boye ekota na banzoto ya batu musu bandeko na nga ekota abi na nga nazalaki na nzoto ya mutu moko quelque part kuna na yebi te soki nani ayebisa nga te nde babimisi nga na nzoto wana kobimisa babimisi nga na nzoto wana nde nakomi kotelengana nazolukaka place nini na okota alobi na nga mokolo mosusu amonaka nga nazokota na ndako nde laka moni nga lakimi mbanga landi nga bi voila na okota na nzoto na ye ndele nga nayaki na ndako nakoti na ndako nakangi porte atikalaki kaka na porte wana lobi lera atikalaki na porte wana alapres mokolo mosusu amoni porte ezalaki afungwama do lere nga na ye nakoti na ndako akokaki te atikalaki na porte azalaki kaka na porte wana asaki quelques jours na porte ali mokolo mosusu porte efungwamaki alobi porte efungwamaki nde ayaki kokota lera akoti amonaki mpe moto na likolo me azwa mwa place ne wana bi place wana ezalaka moto te place wana vraimen ezalaka pio makasi kote totiaka basket wana oyo tolataka nde abi place wana ezalaka nango pio vraimen makasi esika nde nafandaka place wana donc vraiment nde alobaki akotelaki bongo na ndako wana donc vraiment une heure ekoki natiki bino bocomprendre makambo oyo nalobi bocomprendre makambo oyo nasali na video oyo bandeko na ngai tobondelaka lelo nyonso obondela bimisa milimo mabe eza na ndako bimisaka milimo mabe eza na ndako oyebi te ekotaki mokolo nini na façon nyonso oyo molimo mabe kookota bademo bakookota na ndako yo koluka kutu te oyeba me yo bimisaka nzambe milimo nyonso mabe na ndako ebima esprit moko te efanda na ndako nanga demo moko te akofanda na ndako nanga bobima ata bolandaki nga na nzela ata bokoti na façon nyonso bobima na obimisa bino na kombo na Yesu Masiya na otia moto ya molimo santu ekita na ndako o moto donc faut kosambelaka ndenge wana sikoyo pourquoi demo wana ebisinga esprit wana ya zamba ye moko alobaki aza esprit oyo azamba esprit wana ebisaki ngai ke na likolo nyonso ezalaka moto na se ezalaka moto te par hasard mpo na se ezala moto en tout cas nayebi te wande nayebi te me eloko a partir ya wana esika nakoma kosambela so naosambela na binzambe natie moto na bachambre nyonso natie moto na cuisine nanga natie moto na salle de bain natie moto na couloir natie moto na salon nakoma koprononce bongo mpo nayebi te le tozobelaka kaka nzambe moto ekita na ndako o moto ekita na ndako o nayebi te soki pourquoi moto ezalaki te na salon
toka wana nde na koka o expliquer bino yango te yango wana kana koma ka nzambe na tie moto foka na prononcer na tie moto na salon na tie moto na salle de bain na tie partout nde esika na koma ko sambela nde wana vraiment nzambe asunga biso soko ozo sentir esprit moko mabe na ndako bakima ndako te bandeko nanga bakima ndako te kokima ndako te pozo sentir besprit mabe au contraire kota kaka mabondeli ba jeûne et prière besprit wana nde mute kokima yo kokima ngo te po okokima ngo pe kuno kei okuti su besprit mususu plus fort que oyo ezalaki na ndako zaki liboso ozomona do yangwana foko luka kwa affronter yango ezali ke okwaforter esprit wana na prière na jeûne et prière na jeûne et prière ndo lobi ke nga penza lelo eza lelo nga na besprit oyo ozomona so sali journée moko 2 jours ezo simba te 3 jours matisaka comme susu moi o elandi obi mwana lokwa na saki 3 jours na moni loko te siko na osa 6 jours siko na osa 7 jours siko na osa 11 jours matisaka ngonde mwana omona elonge kozala tokima bandaku na biso te pona besprit oyo ezokotaka na bandaku na biso kokima ndaku te kokima ndaku na ote pona besprit wana yokota mabondeli bondela pona besprit wana ekobima nango baza na bango makasi te baza faible l'air ozo bondela akozala faible makasi allez nasukisa tana ina bosana après na koloba ne l'air asisi koloba bon tellement zaki solo donc na ibité pourquoi na banda osipote kana yoka mais solo azotabulaka solo mona zo tourner mbala moko na yebisi ale bima na kombo na Yesu bima leka na bima na kombo na Yesu mbamoko na senti ke afongoli porte donc abande kokoka kobima te mais esenga kisko autorisation nanga na autorité nyonso na bimisa ye na yebisi bima ye mo azosenga nga pa bima po moto ekomi partout abi moto ekomi partout azozika okoka te nde siko na yebisi bima abimi l'air abimi bandeko nanga abimi na couloir tozaki nango na libanda mba mona biloko netika na bigi yaka na benge yaka aye wana bolimbisi pona kosusu aye wana nebisi zwa biloko na bima na biloko na nyonso bima na biloko na abandi kokanga biloko na wana abandi kokanga biloko na akangi biloko na bima na fongoli porte deuxième tour wana na ebise bima ala bimi akei bozomona yango na bandeko na ngali akozo bimisa ba démon na ndako folo baake ba démon ba bima na ndako na biloko na bango nyonso ebima batika biloko na bango te na ndako o po bazalaka na ba biloko na bango babifunda na ye ya salite oko imaginer yango te foko lobaka ndenge wana bandeko nanga kobimisa ba démon na biloko na bango nyonso oyo ayaki nango abima nango bima na biloko nyonso bima nango na kombo na Yesu bima na kombo na Yesu masia na biloko nyonso kotika te eloko moko te bima akangi biloko ne yona azokende so moko ekoyi na bi lokota eloko no moko etika na ndako te abima na biloko na yona nyonso nazo yebisa bino makambo nga na mona spirituellement nde era bimi kamba moko pona susunki na lamuka bi nzambela o makambi na moni ekoleka na ubongo na komaki na olala pongi na salon na kimia dérangement moko ezate na kolala na kimia dérangement ezate yango na partageons na bino bozwa mayele ba réalité spirituelle ezali ozo sala mana ba vie ya bana nzambe ozomona démon kota okati na nzoto démon ya zamba abia za esprit ya zamba lobaki na za esprit ya zamba liboso abaki nga na za démon après abi na za esprit o azamba ozomona donc vraiment bandeko non nzamba sunga biso seke ba démon pe ya esprit ya mai ezali o yaka na ba vie na biso esprit ya cimetière pe ezali esprit ya cimetière pe ezali donc il faut kobondela kamakasi
nzambe ya mpungutulendo abatela moko na moko asunga moko na moko kolanda video oyo oza na mitungisi na ndako na obondela gene nyonso wana elonga epesameli biso na kombo na Yesu Masiya pe na nguya Molimo Santu. En tout cas na tiki bino kimia ezala na moko na moko na kombo na Yesu Masiya. Amen.